Mbote na balandi nyonso tu ya émission Kombola Bopeto. Kombola Bopeto eye susu na bandako na bino. Kombola Bopeto eye susu na mabota na bino. Si je na ye nango po tokoka kosolola ezake nalingi tomeka nano kosolola mpona point oyo etali likambo ya mbongo. Tozomona mbongo eza malamu, mais tozomona ke ezobota ba problème ebele na kati ya mabota ya bato. Mbongo eza bien, mais tozomona ke ezosala ba dégâts ebele. Pourquoi mbongo ezosala ba dégâts ebele mpona nini? Mbongo soki ezosala ba dégâts ebele c'est parce que bato bazoyeba ndenge ya kosalela mbongo te. Bato ebele bazoyeba ndenge ya kosalela mbongo te. Yango ozomona ba dégâts pe ebele ezosalema mpona likambo etali ya mbongo. C'est vrai, nalandaki lisolo moko penza ezalaki na couple moko. Couple wana bazalaki kovivre na bango malamu, bazalaki penza bien na kati na couple na bango. Boyokani ezalaki penza malamu na kati ya couple na bango, bazalaki na bango penza bien. Mais komaki na mokolo moko oyo esalaki ke couple wana vraiment epambwamaki na oyo etali likambo ya finance. Couple wana tango epambwamaki na oyo etali finance vraiment mwa mbongo penza ekomaki mena facile na kati na couple wana. Tomoni ke esalaki mobali kizunguzungu. Donc mbongo ekomaki kotambwisa mobali. Tango mobali amoni kakomi na mbongo ebele, amonaki ke pona ye ekomaki occasion oyo ke akoki kosakana na basi nyonso oyo alingi, akoki komene vi na ye ndenge alingi. Or ke tozobosana, mbongo ezalaka nango bien, mais mbongo soko salela ngo mabe yango pe ekoki kokumbela mutu, donc bapasi pe ebele. Yango moni na français tolobaka eza na adage moko elobaka ke non, l'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Donc azaka penza bien, mbongo aza bien na likambo estali service ebi ko rendre mutu service. Mbongo eyebi vraiment ko rendre mutu service. Mbongo ebi ko faciliter mutu makambo. Mbongo eza bien, mais ezalaka nde maître ya mabi. Soki yo mutu otambwisi mbongo makambo nyonso eke bien, mais soki mbongo nde bandi kotambwisa yo esika mabe ekotaka, esika makambo nyonso ya dégâts esalemaka. Parce que mbongo amemana na mutu moko te na place ya malamu. Mbongo amemana na mutu moko te pa komisi na place ya bien. Mbongo esala na oka ba dégâts. Mbongo esala aka ba dégâts. Mbongo esala aka ba dégâts. Eza na mutu moko te o mbongo a dirija ye pe mutu wana na suka na nga beta maboka loba bravo o dirige nga bien. Côté gouvernance mbongo aza zéro. Côté gouvernance mbongo aza zéro, aibi ko gouverner mutu te, aibi ko diriger mutu te, aiba ko orienter mutu te. La raison pour laquelle yone mutu folu ko diriger mbongo. Moni mbongo yonde lukaka o diriger kango. Kotika yango diriger ka ote. Ya batu msusu lelo moni sérieux ki sérieux na ya zali parce que ça na mbongo te. Mais il faut attendre akoma kana mbongo akoza sous sérieux ta. Ya mutu msusu zo mona eta msu bien po na maboko na eka bambonga mike ndezo circuler. Mais ceux qui bazo a grande somme bakiti se lié. Ba dégâts ibandi. Parce que ozo préparer motema na ote. Faut que ba ko préparer motema na yo. Mbongo eza bien. Eza bien soki yo zo tambisango. Mais mbongo koma amabe soki yo ne mutu zo diriger. Soki yango komi ko diriger yo. Alors comme conseil, kotika jamais na vie na yo ke mbongo e diriger yo. Kotika jamais na vie na yo ke mbongo e diriger yo. Kotika jamais. Luka yo nde tambwisa mbongo. Soki yo tambwisi mbongo, makambo nyonso e marché bien. Ebele bakoma na ba maladie. Likola ni mbongo na yemo keke kumbele ba maladie. Donc mbongo ndenge eza wana. Donc mbongo
eza fungola ya prison ya moto. Mbongo ya fungola ya maladie ya moto. Mbongo eza fungola ya séjour de mort pona moto. Mbongo ezali fungola ya makamba bien pe ya moto. Donc soki osalela ngo na côté oke ezala serviteur na yo. Soki osali ke ezala serviteur na yo eko rendre yo un bon service. Eko servir yo vraiment kitoko. Mais soki otiki ke mbongo ekoma mokonzi na yo, yebaki ekofungolela yo séjour de mort noki. Ekofungolela yo porte ya ba maladie noki. Ekofungolela yo porte ya boloko. Okokota na porte ya boloko. Po otiki yango ke ezala maître na yo. Zala na kimia so ozwi mbongo. Zala na kimia, zala posé. Kobanga ate ya makasa te. Kobanga yango te. Kobanga yango te. Soko ozwi mbongo, sela makamba bien. Tonga ba orphelinat, salisa ba veuve, salisa ba na bitike, tonga ba école, sala makambo yo kozala bien. Mais kosala nango bêtise te. Kosala nango bêtise te. Po eza nango na litomba moko te osala nango bêtise parce que so sala nango bêtise. Zala prête à assumer ba conséquences oya. Zala prête ya ko assumer ba conséquences oya. Donc ya on a ngaka na loba si je nange za kalika mbongo donc ngaka so kalika mbongo. Donc mbongo eza un bon serviteur mais tout on a mutuna biso ke eza un mauvais maître. Donc ceux qui te ticket tambusa biso et même biso ka na place à mabe. Mais ceux qui sont tambisi yango biso ne to mema ngo na place au biso to lingi. Nzamba pambola bino tokutani na ba prochaine vidéo. Bye bye.